Bande ko bozwa mi vraiment ebele na ngonga oyo ya kolanda émission éveil ya conscience kaka ndenge topesana rendez-vous na ba makambo oyo bayindo bayeba te pe basalaka effort ya koyeba yango te mais eza na bato moko oyo bomoi na bango evandameli kaka na makambo bayindo bayebi te bango bakenda kozwaka yango na ntina koya kolakisaka yango bayindo nde bandeko baza na kati ya religion africaine oyo eza na bokambami ya fumukusu ke mozala pano na ngola elongo mpe na bachef spirituel nyonso bazomi kuna mpenza ebele tomoni bangunza nzomosi tomoni bangunza mingela bangunza beti bangunza mo ebele oyo mpena mpe toyamba na plateau na biso kasi mokolo ya lelo tokosolola na moko ya bapanzi sango ndeko Ndombele Botale na ntina boyinga ya bayindo kozanga koyeba ya bayindo nini soki moto azangi kozanga koyeba ekomelaki na kati ya bomo eba misusu balobi ke kozanga koyeba eza liwa ndambo religion africaine ya lobi clairement ke kozanga koyeba eza liwa ndambo te eza liwa total tala bayindo bali na kati ya fulu balali na kati ya fulu bapemi na kati ya fulu nyonso na kati ya fulu kaka mpona kozanga koyeba wana nde lelo tokosolola ndeko Ndombele ntina ekozanga koyeba ya bayindo ndeko Ndombele mbote na biso. Mbote ndeko na ngai Tambi mbote pe na bandeko yonso bazwi bongo libaku ya kolanda biso na mokolo malelo. Ndeko Ndombele tango tozosala émission ndenge ezoleka na télévision pe lekaka na radio bandeko bodite na émission ya semaine passée babengi kolandela sanza ya septembre ezalaki na événement mibale esalamai na kati na mokili événement liboso ezalaki liwa ya ndeko Mugabe oyo toyebi ke président honoraire président Kabila oyo mpe atikaki Congo akendaki kuna ezalaki mpena akendaki kokabola mawa alobi azalaki moto abundeli Afrique tomonaki mpe badéclaration bangunza mpe mo ebele balobi ke te aza mpena moto abundelaki mpe Afrique événement mpe mibale ezalaki liwa ya ndeko ancien président mpe ya France Jacques Chirac epai wana mpe tomonaki biteni bato bayaki kasi eloko etushaki bandeko oyo esengaki toyamba bino na mokolo mwa lelo mpo toloko kosolola nango mpenza ntango ndeko Mugabe akufi oyo reprochaka ngana loba akufi te ndenge olobaka na loba azongi donc okufa mpo tokososolisa bandeko ebele bazolanda biso ntango ndeko Mugabe akufi epai wana mokolo ya matanga na ye tomonaki baprésident plus mingi ezalaki kaka ya biso bayindo donc tolobaka baprésident bazalaki na ezalaki ya bayindo mpe tomoni bato oyo bakendaki kosala koloba mpona mémoire na ye mpona mémoire na ye ezalaki kaka plus mingi bancien dirigeant africain soit waza na pouvoir soit alongwa pa bamindele baréaction sur le plan positif mpona ndeko Mugabe ezalaki te kasi tomoni ndeko Chirac auti ndeko na biso Jacques Chirac auti kokufa tomoni ba dirigeant na mokolo nanu ya matanga na ye ebele ba dirigeant africain mpe bazalaki kuna tolandi na ba RFI na ba France 24 ozomona pena biteni esika ba noir bavandi bamisusu bazobenge ami ya Afrique bamisusu baza na ba mingi ya ba noir balobi bolamu plus mingi mais ntango Mugabe akufi tomoni epai ya bamindele ezalaki silence total mais ntango Chirac akufi tomoni ba dirigeant baki kutu korépondre même mokolo ya hommage na ye donc tolingi toyeba mpona nini différence wana bango mibale baza baancien chef d'état oyo ntango akufi mokili mobimba emonani mpe elobi bolamu na ye mais oyo ntango akufi tomoni plus mingi kaka ezalaki kaka banoir leso eza nini ndeko Ndombele bino na ngambu ya religion africaine tanke mopanzi sango pour analyse noko memela ngo tanke mobundi na religion africaine pe mopanzi sango musalo osalaka ya mokolo na mokolo malobe pai na bino ndeko Ndombele matondo lisusu ndeko na ngai Tambi biloko yeze koleka na mabele yeze pasi po toze kotala kasi toze komona te fumukusu tango yonso balekaka babetaka lisolo ya patron na mwana mosala soko patron azali na matanga tata na bino asalaka quelque part patron azwi matanga tata na bino akosala poso mibale bokomona ye na ndako te mpo koyebisa bino tozali na matanga na résidence lokola patron mikolo wana akomultiplie koyamba bato yebake mosala tata na bino pe bakisami
soka zonga kanda ko bakoloba mbo mikolo lokwa matange ali fo banda kolala po tongo bandi mosalo bongisi po bato bando ya kufandao soko alambaka balobi en tout cas kolamba elubu e bakisami mais soko mwana mosala kufeli matanga wana eza ya patron te ntango mosusu mpe bana patron bakoya te mpo yaya ye kaka patron azwaki matanga lukelanga quelque chose ntango mosusu balukele quelque chose mais concerné patron te patron akotika te baoccupation na ye mpo ya koassiste mwana mosala mais mwana mosala eza obligatoire patron akufeli donc baza wana yango eleki na France yango eleki na Zimbabwe tolobaki eloko moko na manaka bandeko mosusu bayambaki biso toza koyoka bandeko na biso balandaka eteni ya politique bazali koloba c'est bien bon président Félix Tshisekedi akei kosolola partenariat na babelge tolobaki yango belge akotikala koconsidere moyindo lokwa partenaire te kozala bapartenaire ezali partage équitable ezali masolo bozali kosolola sur même longueur d'onde mais lokola déjà babelge bayebaki bayindo bacongolais bazali baesclave na bango tokotikala kofanda na bango mesa moko te donc ntango nyonso tokokenda vers bango ezali bamakako wana baye vers biso baesclave wana bajongeli biso bakozala kaka bamaître biso tokodomere kozala baesclave Chirac oyo bakumisi lolo na France matanga na ye bato batondi badirigeant batondi ami de l'Afrique bafrançais bazali na droit ya kobetela ye maboko ya konganga bankoko na bango ata ndenge akufi wana bakoyambe na motema kokita asali mpenza mosala ya malamu na kati na mokili asali mosala ya malamu na kati ya mokili mpo anyokoli bayindo abomi bayindo mpo na malamu ya bafrançais donc mosala malamu oyo moto wana asali ndenge abomeli bayindo ndenge adestabilize Afrique mpo ya bolamu ya bafrançais donc yango moni babeteli ye maboko balobi moto oyo mais ezali lokola corbeau moko akufi te oyo bandaki kokenda kotoko bana ya basoso na mboka koyaka nango na bazala bacorbeau oyebi ndenge bakolela ye ndenge baleli Jacques Chirac sika na Mugabe mpo nini bakoya te azalaki élément gênant mpo ya bango bamarionnette na bango mpe bakoki koya te mpo Mugabe azalaki na politique oyo ya bambuta Lumumba oyo ya bamuze Kabila bazalaka babienvenu te na loposo pembe yango moni balingaki mpe kolobela yango te monani kaka ndenge wana po bakobanga ndenge babanga idéologie ya Thomas Sankara et se propager na population na ye bakobanga idéologie ya Mugabe et se propager yango bakolobela yango te po eleka mpe inaperçu donc nekondomele soki tososoli esika na lite eza nini ke nyonso oyo mundele dirigeant oyo nyonso mundele azovalorize na kati ya Afrique seka aza mutu mabe epai ya bayindo mais bolobi yango ndeko na ngai tambi mondele soko akumiseli bino dirigeant seka aze marionnette na ye aze mwana mosala na ye aze produit na ye yango akumisi soko kaka oye na politique contraire que bango occidentaux oze homme abattre Jacques Chirac wana bakumisi lelo oyebi ke na mobeko naenda matisa bavion et bombarda Côte d'Ivoire même baivoirien pe basolo babolamu mpona ye même misusu olandona ba mais justement des classes netambi ntango nyonso tokobanda koya pa na bino na manaka na bino baréaction wana bokabolango na betelo mibale etelo esclave ya ndako na esclave ya bilanga oyo bakokumisa Chirac eza esclave ya ndako oyo balingaka mondela mona bango mwana malamu akote bango malamu atia bango bapoint abakisela bango tango ya kozala na bibonga bango wana bakokumisa mpona landaki mpe awa te pai na biso na assemblée nationale naoki badepute bazali koloba kokumisa Jacques Chirac donc azalaki mpe quelque part toloba ami ya bacongolais mais justement congolais azali sans position bacongolais bazali sans position omoni na matanga ya Nelson Mandela bayaka ebele yango kutu nazolinga na tuna ndeko ndomele ntongo ozolobela ndeko Mugabe ndeko Mandela mpe azalaki ancien président ndeko Mugabe mpe azalaki ancien président mais naliwa ya ndeko Mandela
tout le monde ba dirigeant les plus puissants de la planète baya Obama baya banani donc ba tout nyonso e makasi e mokili oh lelo ba simbi lelo c'est ka ba décision mokili so maka ba to ba zo ka décision mokili baya donc ozolo ba ke mutu mundela valorisaka ye wana mutu mabe pa ya bayindo o mundela kumisa o mundele aboyaka ye wana mutu malamu mais ngana yo ndeko ndombele to yebi yango ndeko Mandela bundi makasi pona mboka na biso pona mboka oyo ni Afrique du Sud le bisika nyonso kokende pa ba Sud Afrique ko yoka ba masolo malamu pona Mandeko Mandela ozomote quelque part ke ndeko Mugabe soki na ebandela zaki malamu peut-être na suka nda yiki ko bebisa yango esala ke mokolo meme liwa na ye ba dirigeant to monaka présence na bango na liwa ya Nelson Mandela et pas Mugabe ba yate ndeko ndombele toutefois tape bayaki na matanga ngo ya Mugabe bainga ba sekwisa ete si akola te ono 6 ans honor wana ezalaki na bango kaka te bapesa ye mpo na bomoi na ye azalaki malamu te na bango abotolaka baanglais baespace ya mabele nyonso bakanga na Zimbabwe atuna bango na Zimbabwe baanglais bokozala na baetondi ya mabele combien de Zimbabwe bazali na baetondi ya mabele kuna epai na bino na Angleterre Nelson Mandela mokolo bakomisaka citoyen du monde ezalaki mokolo bato bamituna tolobaka yango Nelson Mandela oyo akotaka boloko ye wana to abimaka na boloko bareisisaka kolave cerveau akotaka monguna na bango ennemi na bango opposé na bango abimi na accompagnement na bango non faut travailler avec bamindele bazala expertise na bango tozena yango posa ezaki discours na ye ya dobite yango moni Nelson Mandela azalaki homme à battre na tango wana ye wana yako koma meilleur ami na bango ba ko tia ye citoyen du monde mboka yonso lobi akokenda tango azalaki na bomo na seconde ke azena tina ya visa te Mandela kumisaka ba produit na ye bato yo bazé capable ya ko reproduire exactement oyo yalingi bisika yonso touti bokomona ke totambolaka na deux écoles politiques école ya Bambuta Lumumba ezalaka pena na belève mingi te complexe scolaire wana ezempashi mingi yango wana bekole Fumuki Mbangu atikaki ezalaka na bato mingi te po ezalaka bienvenu te bafinansaka yango te basoutenaka yango te yango bomoni bangunza mosusu pe lelo babakisa kombo ya Yezu donc agreffe école mosusu likolo école en Fumuki Mbangu pas de soutien po soko ye une école en Fumuki Mbangu eze nationalisme eze révolution eze école ya mabele batangisaka yango te na betelo bafinaka yango balingaka te sango wana eyebana école moko eze école ya ba marionnette école ya bana misala oyo capable ya koboma ndeko na ye pona intérêt ya moyindo ya bolimbisi ya mondele école wana nde ezalaka financé école wana yango esala baeglise abandi lelo lobi bakabeli instrument lobi bapesi visa école mibale wana yango tozali kotambola nango mondele azali kofina école du nationalisme école ya ntina oyo ezali koluka bolamu ya bato yango balingaka te Thomas Sankara umela yango balinga te Kwame Nkrumah yango balinga te Mbuta Lumumba yango balinga te Mzee Kabila yango balinga te Mugabe yango balinga te Kadhafi on a même Fumukusu pesa na ligne mais justement yokanisi soko bato balingaka ne songia nzila te Fumukusu ke mzala mpana na ngola akaponi pone école wana bango balingi ba reproduire oyo loposo pemba lingi nini alingi bato bazala ba dépendant balingi Afrique etika la fulu na bango esika yonso bako piller tango balingi pelo lenge balingi donc Nelson Mandela ndeko ndombele to lobela ndenge nini donc le kumu nyonso loposo pemba pesa ki to lobaka akomaki déjà mutu na bango akomaki na désavantage ya ba sud africain lokola loposo pemba pesa ka e le kumu dira son vivant pour mondele apesa ka pe le kumu mais soko si bo perdre de valeur wana na bato ba kufi intact mondele ko pesa bango valeur sima ya kufa na bango ndenge ki le Jean-Marie Vanet palobi Fumuki Mbangu n'était pas un homme ordinaire, était un envoyé divin qui est venu spécialement pour sauver votre race. Mais na bo moto na ba mindele te ba kolobate wana déjà Fumuki Mbangu esa zongi po balobi on a mariage maman kama pasi ko na 97 Fumuki Mbangu akenda na 1951 donc bango bazilaka soko moto ya valeur akeinde ba ekope sa valeur na Mzee Kabila balobi il vous faut encore un siècle pour na ko zo moto kwa Mzee Kabila
Maintenant azalaki les Ketango azalaki balobi génocidaire plus dictateur que Mobutu. Mais curieusement, il y a Nelson Mandela, citoyen du monde de son vivant. Babandi kokumisa ye. Akovoyager mboka yonso sa visa. Yende leader ya Afrique. Te po bayebaki ayaki ko faciliter sika. Pour ça na bango, ayaki ko faciliter etumba na bango ezalaki nini ba dominer ba régner pour l'éternité na peuple sud-africain. Le l'Afrique du Sud bato ba mona ke sika le posopemba fandi ndeze malamu. Cape Town, San City, Pretoria, Moke. Mais kenda na basoweto babendaka courant na poto na nzete ya bambou. Bazangi molato. En Afrique du Sud. Économie et simba mikaka paya loposo pembe. Ata politique boze komona ba dirigeant noir bazete le guidé par loposo pembe. Nzokande Nelson Mandela ya kendaka na boloko. Akendaka po ya kokabola loposo pembe bazonge pai na bango. Bongle batika mabele wana po ya bango te. Maintenant abimaki asalaki susu donc soki na banalise o ndeko ndombela tant que bopanzi sango ozali kosala to retenir nini kasi ndeko Mugabe na kati ya idéologie ya bambuta lomumo ba Sankara yende mutatika na kati ya idéologie na par rapport ya ndeko Mandela. Mais c'est connu que président Mugabe a tikalaki déterminé a pousanaki na mbula me ba décision na ezalaki na kibolenge nango na bokasite nango. Mondela kokaki ko admettre yete. Mentola la tola muka. Loko sasongi na sia mabele bakokumisa ye. Ndenge bango ba mesana. Nelson Mandela soko asalaki mosala na ye bolongo bani te na 27e année na prison. Ba Sud-Africain bakoki batumba bandeko na bango ba indo te. Bazo tumba bandeko na bango baindo po mindele batambola basillonner na kimia. Justement c'est parce que Nelson Mandela a joué qui rôle te. Rôle n'a joué mais azalaki ndaki ayebi ndenge nini ba pays Afrique babunda pona na indépendance ya Afrique du Sud na période apartheid. Tant solo ba bonsomi po balongwa na ino na ko konza mawana yepa bundela ki yango injustice c'est là. Mais tango kaka bimaka baboya ni na wini ezalaki nini koboya na wana te po wini yebisi abime na reconnaître yote oyo kendeki eze yote obimi po etumba ekotaki déséquilibre wini a retrouvé ki lusu Mandela te Mandela wana oyo azalaki avant kenda boloko oyo abimaki ezalaki Mandela mosusu akomaki ami de l'Occident oyo azalaki poison de l'Occident avant bakangaye. Mais basolisa qui est bima ota l'avantage na biso ota la pas avantage na yo. Nelson Mandela pronaki lisusu liberté ya sud-africain te ndenge salaki au départ. Okomona na bamboka oyo yonso okomona depuis lors bon ti valeur ndezalaka appuyer. Ba valeur zalaka nango appuyer te. Dirigeant yoso alobi bolamu po ya mboka na ye bakolukela ye ndenga kotelemisela ye opposition. Mousse Kabila yaki alobi peuple congolais bénéficier na Équateur zamba na Équateur océan et balé na biso yonso ba minéraux na biso ye wana ke Kadhafi alobi asala banque ya Union africaine asala satellite moko po ya communication rien que ya ba dirigeant africain ye wana babombi. Tala ba discours ya président Gbagbo tango wana zalaki na Côte d'Ivoire nationalisme cacao ya Côte d'Ivoire faut ba peuple ivoirien ba bénéficier nango or na bango boni cacao ebotaka na Côte d'Ivoire mwana ya Côte d'Ivoire ayebi goût ya chocolaté alia yango depuis donc mokolo ya chocolat soka lay chocolat ko sokola maboko te fo banda ko fia misapi lokola kaka Laurent Gbagbo simbaka wana ba revoir talandenge ba beta ibo on est même na ba déclaration ba ancien dirigeant non ba tono so ba cambi Afrique lobby uto leka par rapport ya loi ya Jacques Chirac silence total le pas ndeko Gbagbo hein. Mais Jacques Chirac a seli baku oyo Laurent Gbagbo beta na bomo ya kotika la kobosa na seka betela libaku silence akotika la kobosa na te po Jacques Chirac a seli baku ya Laurent Gbagbo libaku elongola olinzaka soko komika ke sika wana
ezongi na makanisi azongola kana ndenge nini mais nalobi mais banani bakotisela ye guerre wana na Côte d'Ivoire po bakanga Laurent Gbagbo na ce pays mais ce sont des Français bayei na mboka ya bato Ouattara zwaka te na baélection lelo bakomi koloba yango batiki Laurent Gbagbo poni batiki Laurent Gbagbo poni na ce pays te c'est-à-dire esalaka pasi ndenge nini ba-africain bazali kokoka kozwa mayele te ndenge nini ba-africain bazokoka kozwa mayele te donc otobenga ngo ni théâtre to cinéma moko boye wana ezali makambo ya mangobo théâtre ya joué bato fo bazala mayele namonaka médecin moko bauti kopesa prix Nobel ya paix Denis Mukwege Azen États-Unis namonaki ya sololi na chef de l'État chef de l'État promettre biso ke na retour na bango awawa o esalamaki te kolandela lokumu oyo bato libanda bazopesa ye esengaki pe malamu biso moko pe bana mboka malamu ingeta kozosenga to valoriser ba valeur te ingeta botika kabiso wana deni asa valeur pa na biso ba comprendre c'est différent na moto azé ko tala na moto azé ko tala pas azé ko mona eze biloko mibala kokesana ta mosu bino botalaka mais biso otalaka pe toze komona ndeko wana Mukwege aze kotambola po azwa misolo akenda korepare bafemme violée bamama na biso bazonyokoma mokolo na mokolo tika naloba ndeko tambi nasekaka ntango mosu ya pasi donc oza contre bamama mais demarche wana aze kosala mpo nini te aze kosala demarche mpo basi wana batika kozala violé donc ye aze koluka misolo soko ba violer donc comme il va violer wana ya ba mama wana ndeze ko salisa misolo yaze ko kenda ko luka mbongo po kenda ko sunga basi baze violer matambolite na discours oyo ekoki ko silisa ba violer na este wana donc on ande kondombele fo asala ne démarche pour makamone sila mais na lobi le seka ba violer ba mama ya esika yo kenda ko luka ka solution soko moto abeli po nini te ko luka solution bato wana ba bela te yo zeko lukande bakisi na tondisa ndako na kisi soko moto azoi malaria amela kisi osilo to zena na tango ya kobunda kobengana ngungi po malaria ya te omoni toze na ino to komite na dimension ya kokanisa lokwa bato prix Nobel de la paix pour reparaka ba femme violée mais pour nini te ba pesa prix Nobel de la paix pour lita ba femme wana bazala lisusu violette donc on bosse avec nos contre-yété les condombele toze contre-yété depuis eloko po lobi nanga moko benaton omoni tant on a yambi oboye tant on a zotuna mutuna na ndeko na biso Mukwege po tozomona pe na bilili ningi ba omoke mama zo sabina déclaration que papa oyo tala ne ba viola ki nga boye a sauver nga boboboye ozomona ça fait sengo mais eloko mutu na yoke pa na tongo lobi ke ko tambola zo tambola na mokili mobimba pona soutien ba mama wana elingaki sala malamu ekende kosala melene ke soutien eyake guerre esala makate po ba mama na biso bazala ka violer te ne sika za violer après boye ko pesa ekisi mokolo barometaka bango nini na bango ya plus wana ezalaka na officier le belé baran social ya ndenge na ndenge mais ezalaki mokolo a passer message te po basi wana bazala lisusu violer te mais yango taloba à la grande surprise ngana kamwa akomaka sous opposant c'est le pouvoir en place nde baza ko sala boye nde baza ko sala boye nzoka ezalaki tango a passer message de paix ayebisa bango po soko bato bafandi awa na République démocratique ya Congo bayebi ke mandoki oyo ebomaka na este ba groupes armés evlaka na este evlaka pour l'intérêt de l'homme blanc pour l'intérêt des occidentaux yepa yebi yango donc pour ti lelo lokolo avec président Kabila ki mezo ko bakaka mais justement pour ni batiki yango te pour président Félix ayebi makambo wana te mais zeko koba yango tolobi na moto yo alité pour maladie ekota te na moto ya préféré bapesa ye bakisi ebele turuku ya bakisi azala nango bato babelaka nde bayaka komela kisi nani moto aluki bolamu ya bato nani moto aluki bolamu ya bato bandeko bozosanti tato bakaka émission bayinde totelema tala objectif oyo yebaki te ntango ozolanda émission nde esengiki oyeba ndeko azotambola mpenza bomoni mpenza azokende mpenza kolela mpona bamama wana te eloko ndeko ndombela alobi oyo eza ekole ya mfumo kusu bandeko batelespectateur banimero eza affiché bino baauditeur bokozwa libakola na so na nzela ya radio oyo émission na biso ezalaka chaque mercredi na ngonga ya 21h mpe chaque vendredi na ngonga ya 22h wana na fréquence ezali 89.0
bokobenga biso na 082 319 22 25 082 319 22 25 to pe na 089 73 29 974 ndeko nomele mi tourne yindi na ngonga o bandeko botala biso eloko ya malamu nazo sepela à chaque fois ni nazo yamba bino boye mingi penso comme datindi testo do weekend ndeko likamona pena nga na tanga pena mena tikala ko yoka ngote grâce à émission na sepeli na ngono zo mona ke tozo sala pe musala kasi ndeko ndombele eza parmi ba actualité na kati ya mboka to kwa ko leka yango te toyebi ke mapona misalamaki awa wa peuple congolais asengaki changement total na kati ya mboka na biso Congo pai wana président Kabila tikaki ebongana ya kibokonzi président Chilombo son excellence lelo azingeli na kiti wana ya kibokonzi o aza na commande ya Congo lelo kasi bato ebele bareprochaki président Kabila toza na mboka oyo tondi kita ndenge na ndenge toza na diamant cuivre ba mai ndenge na ndenge bazamba tomona akutu bato musoko biso kana zamba pamba ya Équateur Congo ko bénéficier na ngona ba makambo ebele kaka soki na cuivre kaka ya katanga boy mais so biloko na nyonso na kati ya Congo budget plus mingi ya ba congolais na tango ya président Kabila ki mingi 5 milliards lelo président Kabila tiki kibokonzi président Chilombo lelo zo kibokonzi tomoni budget et koma na 7 milliards kasi mutu ne vanda mele wana lelo toza na gratuité ya enseignement na kati ya gratuité ya enseignement wana ezala batu mususu ndongo zoloba awa amoni lelo paso mona lobby bandeko na biso ba mope o baza mayele o bavandaka na population anyoko makatongo mini poko population na bandimi na ye bazomona lelo bazomona lobby babike gratuité oyo kolandela budget na ndenge ezaleli liboye na gratuité ba mope déjà bazomona ke pona bango ba makameko simba te oza okoko za information te bandeko na Sud Kivu lobby elekesa kita ba empêcher bato bakota ba merci ba lobby te catholique fo ndima ba makambo kasi na nyonso na tonito tu na bondeko ndombele tango ba biloko wana nyonso zo sala ma bato bazopesa confiance mingi lelo so to komi par exemple na budget ya 15 milliards to kobika mais to mona ka fumu kusu ya zoloba yekuta otanga ba montate ya zoloba kaka soki boyebi fumu kimbangu te lobiko ezate na fumu kimbangu na bakambio bokoya ba memiso na ba budget ba 20 milliards ya ba 30 milliards 50 milliards lokola ba Angola o liwaza na budget plus de 40 milliards nani vraiment akoko mela peuple congolais bolamu o ya ko bénéficier na de génération to vivre pe na bolamu ya bomengo na biso nzamba pesa biso maloba pa na bino ndeko ndombele ndeko nanga tambi tolandaka fumukusu na bokebi balobaka te sans Fumukimbangu Congo et que s'en sortir te balobaka sans Fumukimbangu l'Afrique ne s'en sortira pas bayindo banso yango bomoni Angola zesoko na 5 fois plus budget que biso Angola pese na ba fulu vie sociale ya Angola photocopie na biso okoluka lisusu ba mboka mosusu ya Afrika Nigeria zesusu na budget lisusu supérieur ya biso mais ba fulu vie malheureuse lokwa ka biso photocopie po nini eloko ekangi na ino ba pays ya Afrika wana ezeba budget wana te système omoni sekele ya mokili ebatami na sika biso tozeko kenda kolukela yango te po munganga a soigner moto a recommandaka ba examen pour détecter vraie cause ya maladie to esika nini ya kobandela na kosimba soko mwana kendeki na fièvre ba ko soigner fièvre mais babi que fièvre c'est maladie te fièvre c'est symptôme o ezé ko limbola ete maladie moko batemi quelque part ba recommander l'examen ndenge moko na biso to zeko mona na Félix c'est ba fièvre vie sociale ya bato ezaka malamu te ba fulu corruption ba dirigeant politique miyibi basina bango na bana na mikili ya poto basala keloko te ba village natal na bango désert zamba bango bakenda ko somba ba villa ba immeuble na poto ezeba ba symptôme ba effet cause sikazenini cause zepo ba joie cerveau ya l'homme noir bakenda nango batikela ye mai ya kokoti na mutu azeko ningisa kulu tango raisonner zete
tango bato ba raisonnaka na tunaka wa tango yoso na lekaka bopesaka nga tango na manaka na bino na tunaka bato dirigeant nini européen atindaka mwasi na ye na bana awa na Afrika dirigeant nini européen asombaka bandako ba immeuble awa na Afrika ya fandi na mikili apote se kosala mosala mon côté po nini bango bazali ko garder cerveau na bango qui dit cerveau spiritualité kozala na bango métier na bango bazali ko vivre en parfaite communion na milimo na bango bomoto na bango bomoto kozala na bango mais moyindo azali sans bomoto moyindo aboyi milimo ya bakoko na ye nani akorevele yo tina ya diamant te soko ozwi diamant okendaka koteka osana ngoni soko ozwi coltan okendaka koteka soko ozwi uranium okendaka koteka osana ngoni nzoka nde bankoko na biso ya kala bamisalelaka biye biso bazali na biango posa po nature se revelaka epai na bango mondele ntango ya kati ndelo wana kati transmission wana aforme bato na ye boyoka bakoko wana te oyo nyonso basalaki ezeyemaka mazangi ntina atie kale barrière bankoko basuka na mayele na bango basalaka bwato basalaka lokole mpona kose communiquer basalaka mbonda bayebaka na tango ya feti bakomela ntsamba bashumiste badekouvraka lolenge nini fufu kolongwa na linyoko na se ya mabele na nzete ya pondu ekoya kokoma fufu ndenge nini fufu kolala nango mikolo misato te me po kenda nango mobembo baluki formule mosusu kwanga formule ya prolongement ya moteke chimie balalisaka ngo na mai po bayibike manyoko ezalaka na amidon acide fo kokata kolongola acide wana fufongo balambaka ngo na mai ya malili te fo mai etoka à 100 degrés Celsius ezalaki formel basali fufu basali kwanga mayele po bazwaki ntango bayebaki kosalela baivoire po bango moko na lisolo babeti na mokanda na bango balobi pharaon ntango azolanda bana Israel balobi nano pharaon azali komela mai na coupe nord balandaka pe bana Israël na bachar balobi charrette te balobi na bachar donc déjà technologie avancaki bayebaki ke banzoto ya bato eze sacré tokoki tobwaka kaka nzoto ya boto boyete epolo te bakoambome nzoto bayebaki déjà kosalela bajoaillerie d'or bakokenda bambeli esika balalisi nzoto ya mokonzi batina babisalela ya wolo bayindo wana bayebaki mais lelo moyindo atopesi or chenette akolata fo bakenda basala ngo libanda bayana ngo colton akosala ngo ni na prix ya babeloko pe mondele na prix mondele aye koyebisa ye loko okoteka ngo na prix boye mais ngo kolongolela nga commission ya boye posangi na motu posangi sorvo tala pasi oyo ezingeli bayindo yonso baoyo bazali na pétrole bazali na mois dureté parce que lisuba balongola ye na braza po nini po asimbaki kaka contrat ya elf azalaki président élu démocratiquement mais tala ndenge bazongisa Denis Sassou Nguesso na voilà l'époque à Jacques Chirac hein? Mais oui ye moto a manigasa eloko wana a mwana loko simbi wana kuna basimbaka te nazena na koyana ndako na bino ya mosala to koyela bino élément président lisuba za koloba boni je suis le président ya Congo Brazza mais batilanga interdiction formelle na yeba te esika bazali kozwa pétrole basalaka combien de barils na mai combien de barils na mabele tango insisté fois kenda mona yeba production journalière ya pétrole et comme problème moto babeta obina na capitale tete akima lelo azali na poto afandi bayebiseka omoni tolakisi yo omekaki kosimba biso bazali kozomela ye lokwa mwana moke eloko pamba ezali kose répété zwa budget ya MONUSCO mission d'observation au Congo bayaka kaka koobserve baviolaki bamama 8 baviolaki bamama 12 budget na bango eleki ya mboka na biso plus de 20 000 militaires awa bazali kobunda esika nini ndeko tambi nalingaka so tozela epai na bino c'est vrai déontologie journalistique et alaka mais makambo mosusu zonga na ino peuple congolais koloba nanga te ke MONUSCO azali kobunda te bayei nde kopie colton kopie uranium po batinda na mboka na bango babundaka te po mission na bango ezali ya kobunda te mais ye observation et na kamwe bo toyebi te ntango mosusu président utilisé diplomatie po na
na siège ya Nations Unies alobi a remercier MONUSCO ndenge ba frappaka M23 mais ngala bi c'est notre armée ezaki armée congolaise nde ebete M23 po MONUSCO tikala ko bunda te yango toze koloba omoni to mosuta on touti koloba makambo ya professeur Denis Mukwege ekoki déranger bato po congolais atalaka makambo amonaka te yese ko réparer ba femme violée mais la majorité ya basi wana ba violaka batikaka bango pe na sida soko réparer ye ndenga azalaki violé alors réparer pe lisu sida to tikali sida tiketi ememi mbango na liwa te ensemble peuple congolais to bunda na ino batika koya ko violer ba nini esalaka ba ko violer ba te partie est wana ezali ko égorger ba minéraux basalaka ngo pona ba groupes armés wana bazwaka ba machete na ba armée wapi kaka ba MONUSCO wana ba commissionnaire kaka loposo pembe ata tango balobaka Rwanda soko Rwanda zeko ya ko beta biso Rwanda na Uganda ne mutu bazala la base d'insécurité ya est kaka sikoyoka ko lobake loposo pembe bazana ete so biso lona ba Rwanda to yokani na bandeko na biso ba Uganda to yokani ba makamona pesili na ngoti ndeko na tambi Rwanda ko gatikala ko bunda na biso ata na seconde te toko tambola likolo na ye Uganda non plus mais problème est te biso na biso ba nation to bunda pour yango wana principe de base ya loposo pembe diviser pour mieux régner a diviser ka po ya régner fatia bino na kozanga koyokana entre bino na Rwanda po ye azo manipuler Rwanda a comment bénéficier na moi pourcentage était soko ba kotaki moi rébellion bango ba pesi mandoki ba bundisi ba jumo ba biloko ba tongeli Rwanda soko société soko nini ya transformation ya eloko moko asali bozeko tikala na conflit ya zeko koba ko régner nzoka nde soko mosala ya conscience zongi toko comprendre que cause ya destruction ya Afrique na lobi ezelo poso pembe atamboka moko ya Félix Noir kozala na budget ya 100 milliards lokola wana ezeka ka ba fait ba Nigeria déjà na justement bazoko éteindre déjà ba mais Afrique du Sud aleki 100 milliards bazeko lela nini babomeli bandeko ba indo poni en disant que bazana mosala te bétranger nde bazeko ya kosala mosala na bango sikangana yo tomi tuna po batuna kabino motuna te bandeko balandi bazeko landa biso mosala nini ba étranger bakendaka kosala en Afrique du Sud et c'est gardiennage qui sentinelle soko bango moko ba sud africain balobi boyaka ko boto la biso mosala oh tala nano mosala ngo bétranger ngo bakendaka kosala kuna donc beaucoup comprendre que Afrique noire nyonso eze photocopie babanda ko balancer la bino kaka ba image ya ba fulu ngai na salaki émission moko na comparaka ba cimetière na comparaka ba cimetière tobite soko bande ko na reju na permission na bino soko pe ba komeka ko kabola tata eza émission ba balancer bokomona cimetière ya Angola na cimetière ya République démocratique ya Congo na ya Congo Brazzaville okoyeba te okokanisaka kondire oyo face a ya cimetière Angola oyo face benango oyo nzoka ba cimetière ya 3 pays différents na image moko kaka na image salité fulu moto bakundaki na 96 esi abungi mais bango epai na bango tala ba cimetière na bato ba bunda deuxième guerre mondiale na bato ba kufa avant deuxième guerre mondiale ba cimetière na bango ezetre donc ba budget ata konga kobi na 10 milliards to pe 15 milliards oza souwe ba congolais nyoso na ndenge bozolo bela soki to sali ba recours te ba retour te ndeko tambi na ba valeur mais ngana yo to lobia wa ezena ba pays africain bazena ba 100 milliards te soko bazeko sala loko te bazeko koka ko se développer te bazoko ka te ko zalisa peuple na bango bato bongo ata bino bokomi na 15 milliards ata bokomi pe na 50 ans pour Angola on kondomé les choses na robak selo moko par rapport à la population Congo population angolaise trois fois biso awawa mais au moins budget na bango za likolo mais bazo ko kate ko répondre na ba besoin ya population tandis que baza na mbongo ebele bato baza muke biso siko to za bato ebele mbongo muke mais to so vivre presque na ba condition ndenge moko
moni mboko komate mapate kweya so bato bazoyoka na Angola kolia eloko pamba mbongo emonanaka baze na budget koleka biso mais telema na lufota la boni bazoya awa baze koya kosalisa opération ana lingi mona nga tanga na République démocratique ya Congo po awa bekole eze malamu te biso wana Angola soin ezalaka malamu te moto soka beli fois bima na RDC bino moko na RDC awa boze koloba soin eze malamu te moto abeli fois kenda na Afrique du Sud donc ezeli kopa vice versa bafongoli oyo bakangi oyo kuna bafongoli wana bakangi kuna baze ko manipuler ya Félix lokola pion ya dame biloko wana ba Jacques Chirac oyo bapeze makasi na yango balukaki bazalisa esalaka pasi uti kolanda wa récemment bakangi ba militaire français na Mali bazongaka chaque fois na mandoki bazali kokenda nango soi-disant soko entretien soko nini nzoka ezalaka ba minere nde bakendaka nango soko bolingi bonganga na lelo boye Macron akoyebisa bino bokeba moto aloba te mais ekoloba mate sur internet ezali kosione bolandaki docteur moko alobaki awa malaria ezalaka business ya OMS malaria yaka business ya azwi formule ya kosilisa malaria OMS erejetaki ye OMS erejetaki ye balobi okoki kutu te po ya yaki kolobake na bakisi ya malaria egardaka nano su malaria kati na yango donc esilisaka malaria te me eanéantisaka mpe kopesa lisusu germe ya malaria oyo ekoya kobota lisusu na mbala ya nsima mais lelo yango te problème ya budget yango te lelo lobi problème ya Sud Kivu kuna ezeko kondongwa l'église catholique mais église catholique ayebi ozosala zila nalandaki yo malamu olobi église catholique atelemi po ayoki mawa na budget wana yebi ke bakokoka te mais tango président Félix azali kolaka na période ya campagne banani bazalaki ba meilleur accompagnateur ba meilleur compagnon de lutte ya président Félix bango catholique te ba discours wana bazalaki ko vérifier te po nini bazali koloba nete ke na mboka oyo avec ba budget maigre to alaka nango okokoka te kokomisa enseignement gratuit enseignement yango mozo senga ba 2.6 milliards par an justement sur na budget 7 milliards mais bango église catholique ba qui très bien expérimenté bango bazali na école président Félix Tshisekedi dans sa école te tango na campagne azali kolaka na kotia enseignement gratuit tango ba mona kango poza ka pe na constitution na biso pona nini ba fanda te basolola yango baloba eloko ezaka na constitution na biso eza impossible par rapport ya budget to akana na mboka basili président Félix Tshisekedi alobi yango na campagne a mettre yango en exécution pour pas ko combattre est-ce que même soko catholique a monaki que président Félix Tshisekedi a ko réussir te il faut bango ba s'opposer nango na ndenge ba komi ko s'opposer nango wana komi ko bundisa lisusu moninga na bino ya lobi ba meste ba para ba komi ko senga ke il faut basango baloba nanu loba moko po makamole kwa kosila Fomokusu alobaki toloba na présent pour na futur pe to eba koloba soko lelo tolobi te lobi to koloba te makambo ya catholique toloba yango tango bazeko bundisa président Kabila toloba yango bozala mayele catholique nde cause ya déstabilisation ya mboka oyo bato bazeko mona biso lokwa tozena na mokila maseke oyo ba dessinela bango ya lifelo lokwa tolingaka président Kabila yango wana mais banani bato liboso babundisa élection ya président Félix oyo lobby azalaki meilleur compagnon na bango na dialogue interdiocésain babimisi candidat na bango babendi na UDPS Sami Badibanga catholique abi niet babimisi Bruno Chibala catholique alobi niet Félix Tshisekedi ou rien bon tata sungi bango bino kuto bolingaki président Félix Tshisekedi azala premier ministre nzamba sungi bango abi bon na élevé yesika na rang ya président de la république catholique a contesté mbala moko Mosengo alobi vérité de urne cardinal Mosengo atikala ko sa na sénité mais na kamwaka première élection mi komisaka président ya sénit vérité de sur na lobaka yango na 2011 ye mota tchaka papa Tshisekedi une erreur akenda ko prêter serment na ndako ba ye ko sala ngo lisusu mwana azalaki bien nommé na bango o bango bazalaki bazali ko sala soko tata mwana bango bakomaki parti
catholique comme qui parti d'appui à opposition. Jean-Marc Kabunda lobango pena to pesa 50. Ba ofaka catholique a tie cadre bango ba tie ba combattant 50-50 ba ke ba sali trouble. Bon motongo chika ba ko appuyer a jui bokonzi. Mais bo pesa yema boko longa soko ba monique na école mosusu gratuité ko simba te bango catholique ba tia école gratuite. École za la gratuite pas na bango ba tsoka mabonza. Mais oui, pour pas faciliter puis on a bango réussir. Pour pas faciliter moninga na bango Félix bango balinga ki na motema mobimba alonga. Nini ya mabe omokonzi mboka to kolo basali lelo tout ce monde plus mingi bande ko catholique c'est comme misu baza pena pemeni na yete. Justement bazalaki ko s'attendre nini. Président Félix Tshisekedi a ko s'attaquer na président Kabila. Pour ça un mindele. Président Kabila il fallait qu'il pas kima. Soka kimi bakima ka délégation te akimi na ba ministre akimi na basi na bana na libota accompagné na misolo bango kuna balukeli pays d'exil yako kimela na France yako kimela wa ba peso exil o atterrir kaka na mboka oyo kuna ndesika bakozwa misolo lobi bakomoluka makambo bakangi ba bien lokola président Félix Tshisekedi alobi nakotala te mayemaleki na sima poso ko lobi na tala président Kabila fona tala pe susu musée Fonata l'appel sous Mobutu, n'a qu'un nakotala ti na colonisation. Te, n'a la ligne na bandesigo na bandina kende. Ezeko sala bango mote masopiso. Il fallait ki bango balingaka oya koti oya kimi bakeko préparer nos positions. Abandali suko combattre ya fan. C'est ça qui est président Kabila lelo atali samandoki et pas mokonzi mboko président Chilombo en place. Mais justement, balingaki président Chilombo soka ya menacer président Kabila kima kuna lukabasa la rébellion po bango balingaka tango mboka waneze ko zika boko contrôler ba minorité boko contrôler le côté bango bazé ko ya ko sala misala. Je suis bena na soki émission kasi mutuno yo na koki ko bosa na ngote. Na nyoso bolobia na sika osimbelele ba makambo. Tozo kabwana biso ko salilo ba ni mutuna esuka. Nini ya mabe au président Kabila sala oyo église catholique kino lelo romona même na ba politicien mususu même na bande ko mususu ya ba combattant ya IDPS bazo senga même que président Chilombo il faut kaka akabwana président Kabila nini penza ya mabe au président Kabila sala ozo bali sumu nini na sala o balimbisa kate. Église catholique étant mosu bango nde bakoyano la penza motuna wana malamu po nayebi te na basi ya ba président yonso baleka na Afrique soki ezali na mwasi ya dirigeant africain moko atongela catholique temple lokwa mama Olive ba chérir catholique awa na ndenge kutu tokozala na likanisité catholique ndaze mieux placé ya koyebisa biso pourquoi asemprenaka na président Kabila mais tokolobela komoko tango batali honneur bazé ko pesa na Jacques Chirac balobi bato ba memi cercueil ya Jacques Chirac sécurité na ye akenda na bango pesa la ka bongo na France soko longo mokonzi okei na charwa na yo okei na sécurité na yo bomo ina mobimba poni n'est pas na biso ezalate François Hollande avandaki Sarkozy ba pesa ni mbote Macron ze wana pa na bango kaka nde ba ex-président fo bazalaka na kimia et pas ina bisote ba mesanyaki oya koti oya kimi wana tanga bundi ko zonga oyo mususu akei ce pays basala yango bepo na ba dirigeant africain bakosaka Sarkozy ko tia na garde à vue tokomi wapi na dossier yango lelo na se rappelle ko toyebisanga ke ba masolo ko sila kaka ekobunga kwa molinga likaya ebunga bongo bakoloba sute Sarkozy ye wana aze ko circuler librement mais pour pas pesa ka intention lokwa basaka bato ya justice te baibika bomaki makaka baibika bomaki esale lo eloko ezangi ntina bato bazanga cerveau boko revendiquer na bino pete catholique aze ko kolakisa expression ya haine au Occident basé nango na président Kabila pona nini Occident azwaki haine na président Kabila révision ya code minier a balancé bango akei na ba contrat na et pas ya ba chinois haine wana expression nango ezeko mona na catholique lokola bango moyeba ye ezate bayaka na chemin de tournée bakoti na catholique expression wana yango bozeko komona soko président Félix Tshisekedi a continuer kozala na président Kabila po batambusa mboko yeba kozala ennemi juré ya catholique na lobi yango lelo kanga mokolo lelo ennemi juré ya catholique bande ko bosomi penza ebele na ngonga o kolandela ba mituna botuna ki totuni ndeko ndombele
kasi kolandela pe ba réaction na bino ne bo réagir to sentir et to comprendre pe quelque chose que tozolona na mabanga te kasi tozolona ne na mabele pe kolandela baraki mituno totuni ndeko ndombele na bilano apesi esui ebele ya batelespectateur pe ebele ya baauditeur ndakisa ndeko na biso Georges depuis commune ya Bandalungwa oyo alobi ete lisolo ya ndeko Mandela ndeko ndombele mpena expliquer biso malamu ndeko Mandela eza parmi baraison esalaki na ndeko na mwasi na ye bakabwana po ete abongolaki liti ndeko Mugabe abundi mpona kozongisa mabele epai ya bayindo oyo banglais balingaki te yango bomoni meme reine Elizabeth ti lelo alingaka abandaki komanifeste mpenza esengo te epai ya ndeko Mugabe alobeli eloko oyo ya makambo ya président Kabila ndeko Ndombele ayebisanga na émission omoni makambo ya président Sarkozy oyo ekosila kaka boye lelo tata mama imeka kointerpele biso botikala na manaka kaka ya bayindo totelema chaque lundi na 22h pe vendredi na 11h na radio chaque mercredi na 21h pe vendredi na 22h kimia nzambe ekokozana bino tokutani na poso oyo ezali koya